Mbote bandi ya MDG de TV Mafuta Sikezani nga la grande dame avec un grand GK na cadre. Actualité bandi ko babolingo to lisusu lelo et na lisolo ya ndeko na biso Christian Mukuna. Les champions ont encore les gagnants ya Madjabu Talent toyebi ouais utai koleka 2 ans passés. Ezaki quand année passée ko année écoulée. Voilà édition ya liboso ya Madjabu toyebi ndeko na biso Christian Mukuna pardon azali moko ya bagagné ya Madjabu Talent notre frère ayembaka bien toyebi nzembo nzembo na ye ke ta faveur car l'Éternel est notre bouclier Yahweh na ye kopesa yo nkembo toyebi nzembo yo et ça là qui peut continuer koyemba mamiti lelo et là pour moi mélodie mo kitoko ya nzembo mo to linga mingi même na bikolo bakoya sous les charmes ya nzembo yo et ba interprétation na okuto salema même tina ba na anglais lisolo motema kumama vous comprendre toi butu mungongo na butu ezalaka boy. Les amis, la cadre quand on misait galerie, ah oui, ah, ouais, kumama, obenganga mwana kumama, toyebi, nzembo wana, mbami pe na anglais, never forsake me kumama, ah ouais, bref, ndeko na biso auti ko sala mariage coutumier na hier. Toi, le dimanche, non, c'est l'émission bien qu'il est tard. Et à ça, là, qui mariage coutumier, n'est lobby, mais. Et l'autre, c'est l'émission des années. Déjà, premièrement, bah, félicitations à lui, hein. Ah oui, parce que les balles, tu veux, j'ai l'eau malade, et les balles, ils ont toujours combattu ça, t'en as ligne à un côté. Et donc, toujours souhaiter une félicitations. Et tu peux faire félicitations à madame. En tout cas, bah, mais la babota, bah, na la famille, bah, la foyer. Nzamba batela bango divorcé za musika ma nyonso za la bango malamu. Et pourquoi tu reçois l'émission premièrement pour nous féliciter Ndeko et puis par rapport à ma critique bino bimbo kelengi mambo ezanga raté. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ba publier ba photo et bato baza indigné par rapport à accoutrement ya moi si ya mosale na Nzambe. Effectivement, il est serviteur de Dieu parce qu'il a chantre de l'Éternel. La Bible, bah chantre, bazalaki ba lévite parmi ba lévite. Pour ba nous servir nous amène à sacerdoce, il y avait des chantres. Mon ne bon mona musala oyeba na kata église. Aha, ils ala musala sacerdoce. Donc ils ala raté musala lo yengende ba musu ba kanisaka. Donc lelo ba bebisa musala yango, ba o ba sala yango. Et à cause ya ba lolenge na bango et pesa image moko boye. Et bah bon mon a dit que non bah musicien chrétien bazalaka ba païen bazalaka batu moko ya sérieuxté et ça pourquoi simplement parce que ebele ba koti ko sala musala ya mona loyenge bande ko pona ozala musicien chrétien encore chantre je sais pas moi adorateur et nanzela na loyembo premièrement tu dois être appelé deuxièmement tu dois être formé ah oui tu dois être appelé, tu dois recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc il faut un appel na yango, il y a des bosso, il y a mi balé. Il faut s'assurer que tu as Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il y a mis ça qu'il faut la former parce que ils allaient service mobimba na kat ya sacerdoce. Malheureusement le constat est que généralement ba chantre bazana lo lenge moko ya ko se comporter o esala ke ba pesa ka image ba sel na Nzambete. Et voilà notre bien-aimé Abali mais accoutrement tenue vestimentaire ya moi si na ebetisima bakuba lobi comment moi c'est mon sel na Nzambe akoyi kolata ma soupe na tolo ma belle nyonso a exposer batu baza dessus pour na yango et on te va que tout ça la émission tout ça l'analyse expliquer qui est un homme de Dieu. Or, Bible Zoloba, dans le livre, je crois, il y a 1 Timothée 3, verset 2. Ah oui, son abossanité. Tu peux essayer passage, on attend tout ça qui analyse. Il y a Pasteur Kassoua Balabasi 10. Et ça là qui par rapport à l'institution à diacre.
qui mosali na nzambe Paul azopesa ba critère lolenge diacre esengeli azala lolenge évêque esengeli azala lolenge bref na mokuse mosali na nzambe. En fait ici le terme appliqué ou encore utilisé eza nango ya kolukela ba gauche droite te. Ici tant bon mentionné évêque balingi balobaka na passage oyo autorité donc moto oyo bapesi ye autorité to pe bokonzi mosala moko a exercer asala na kati ya ndako ya nzambe. Tolobelaki yango na meka kopesa exemple na lobi dirigeant choral azali évêque, protocole aza évêque, ah oui, chantre aza évêque, tu es serviteur. Donc ici on voulait simplement dire serviteur. Donc quand tu es déjà serviteur, ils ont une autorité, tu n'es plus ordinaire ou encore aux sur le col à montonnion sauté. Et avant na critère au bazoloba na passage au balobi et sengeli diacre to pe évêque azala digne na conduite nae azala mari d'une seule femme et puis bana nae bazala ba exemplaire na mwasi nae bazala accusé te na etamboleli mabe na komela masanga na koswana na ba mamu nyonso ba comportement tout oyo ebebetsaka mabako. Siko ato moni mwasi mosali na nzambe alati supu na tolo nzoto tout exposé mabele libanda que dire aza converti tote et les autres en cause qui bon nzambe to pe qui bon mwana na nzambe non seulement ya ye mwasi mais na yande kona biso parce que bato balobi boy si réellement il est serviteur de Dieu à quoi ko permettre te mwasi na s'habiller de la sorte bilamba na batongisi yango même jour te tonga makala amekaki certainement so i mobali tanga talaki angalo ba non ma chérie omoni wa mwasi mosali na nzambe boye te joie bakende babamba boye comme ça koto emonana te bandeko tozomona tomoni eza kutu ya kosamba te to tozocritique to tozofinga toloba mabe yango wana bandeko mabele eza libanda eza propre te eza kitoko te. Aujourd'hui l'église de Dieu est salie. Aujourd'hui basali na nzambe baza sali, c'est vrai. Parmi les faux il y a des vrais, il y a des faux. Baza même ebele koleka ba vrai. Et on ne peut pas parler des vrais sans parler des faux. Mais pour nini mabaku boy, pour ni ba na nzambe ba kolelisa mitema ya nzambe boy. Et il y a bande on a bango pe bana na nzambe boy. En donnant l'accès ou encore oui, kopesa avantage to pe nzela na bato balingara nzambe te balingama mamba nzambe te kopesa bango nzela to pe avantage baloba lobela. Il y a des chrétiens, il y a des païens pardon qui sont en train de critiquer premièrement. Et puis aussi il y a aussi des chrétiens, de ces chrétiens qui ne sont pas contents. Et pourquoi boye vraiment bandeko mambo eza pasi. Mambo eza pasi. Personnellement na oblame basali na nzambe lelo oyo kala ba musala ya kosala nzambe na kati église ezaki musala moko ya respect. On ne donnait pas la tâche à n'importe qui. Po bazwa yo kaka batyo ata na porte oza la protocole po bazwa yo tanga ata mbongo offrande oyo po bazwa yo oza la intercesseur. Il y avait des critères. Quand ndenge Paul azoloba il faut évêque azala boy azala boy azala boy. Il faut pas mona que non bon nzambe ezali ndeko asambelaka ndeko aza boy ndeko aza boy. Ou encore na tango akala mingi ezali so bato bandimeli Yesu sika na confession bayambisi bato Yesu bato wana ntango babandi koya église suivi ebanda ekozala bapesa bango baenseignement et puis au fur et à mesure avec le temps boyoka après 1 an 2 ans 3 ans ça dépend moto akomi évangéliste moto akomi boye moto akomi boye ezalaki neti lelo te moto aya église boye invité boyebi vi na ye te boyebi passé na ye te boyebi façon avivaka te botelemisi na kati église ah frère ça va na suka lango moto ayaki ne ah papa yembako oya solo wana oh mais tu es le bienvenu joindre bandeko na yo groupe choral boyebi te moto wana est-ce qu'andimela Yesu boyebi te moto wana est-ce qu'azala encadré moto wana est-ce qu'azwa formation ya disciple onko est-ce qu'azwa affermissement parce que formation ya liboso bapesaka moto tant andimeli Yesu ezalaka baaffermissement quand de bozoka kombo il y a le verbe affermir donc tu dois être affermi pour comme un disciple à Yesu. Malheureusement aujourd'hui c'est plus le cas.
mutu nyonso awa na église lokola ye na église bazwi bapesi ye mbunda kende kobeta bapesi ye drum kende kobeta bapesi ye micro kende koyemba et pourtant baustensile babiloko oyo tobengaka bainstrument na église so otangi bible na ntango ya kala na époque ya bamoïse et les autres ezalaki babiloko consacré à l'éternel bandeko baye kokanga Israël ake na captivité roi ya Babylone azwa babiloko babanda kosala yango service na ndako ya Nzambe na sacerdoce azwa yango akenda nango le bazwi yango ekei na captivité na bato na biloko nyonso ya Nzambe parce que Israël ezalaki peuple saint peuple mis à part peuple ya Nzambe tellement badesobeyaki basalaki lisumu bakangi bango bakei wana ezalaki Nzambe moto abetaki bango roi mokolo mosusu lokola amonaki ye aza roi aza soki mpe ye nde moto azokamba mokili na soki Nzambe selon ye akosana liboma bandeko histoire oyo bandeko batanga Bible bayebi yango eza na Daniel je sais pas na chapitre 2 ou bon entre chapitre 2 na 6 je crois bon mona histoire oyo akosana liboma soki mpe veni ezwaki nde bato mosusu bazalaka komilakisa tellement azali na feti alakisa bato keno ye nde azwa baustensile ya Nzambe aprofana yango akenda komelela yango bavin na ye oyo boyokaka lisolo ya compte divisé mene soki wo mosusu eza soki teke mene teke lo mwa bajare wana bakoma écriture ebima na mire de musapi pendaka azosala bêtise wana bandeko musapi ebima na mire tala loboko monene ezokoma ndoto te tan roi ayoka somo akoma rouge babenga Daniel ya kotanga tangi explication alobi compte divisé donc Nzamba compte peser par peser compte peser divisé voilà ezaki lo mwa bon Nzambe a peser yo peser pardon compte divisé Nzamba peser yo amonye koza léger à diviser à compter et puis à diviser donc à diviser le royaume na yo ba peser comme pe posa pepele et puis mikolo na yo tikali ya kotanga ya royauté na yo et puis na suka na Nzambe a diviser donc pona nini parce que asuyaki ba extensile eza ba biloko zo sa Nzambe na église bandeko bomona kata ba ban o bomona na église ba kiti o bomona na kata église ezala biloko consacré Tamba bozwi sale to esika ya kosambela Nzambe esika na basantusaka yango nyonso ezala na kati basantusaka yango donc ata kiti ya plastique okuti na kati ya Nzambe ya ndako Nzambe kosala nango baventure te oyo eza conseil en passant les amis bato belé lelo c'est vrai à cause peut-être la réalité au baomona na ba mamozole kana ba mangomba na ba vie ba soi-disant basali na Nzambe parce qu'il y a des faits des faux il y en a beaucoup et batie bat nyonso na saki moko do baomona neti ke Nzambe existaka na yete basali na Nzambe solo bazalaka te tout le monde est aventurier tout église est faux et pourtant c'est pas le cas faut faire très attention et on a benda mato ina bisaka bato il faut toujours kozala na ba maîtrise ba retenir parce que tu ne sais pas mutu muso ke no finga est faux aza fauté non seulement aza vrai mais c'est une personne consacrée Bible zoloba et c'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ce qui nous afflige. Il y a des gens au fingeka qui passent dans mon thème. Neti ye amosel nanzamba ko finga te to ko bundate. Yeba que tu as un sérieux problème avec le Seigneur. Et ana bato bazuela ngo ba frappe. Pourquoi? Parce que moto wana za mise à part. Biloko bomona na kata ndako Nzambe. Si réellement cette église appartient à l'Éternel. Et ils allaient sanctifié pour Dieu. Donc tu ne peux pas t'hazarder à koya ou ça n'importe quoi. Et il y en a qui belé, ont des problèmes dans la vie. Pourquoi? À cause de mépriser biloko ya santo. Ah oui, l'église bomona kawana autant so mona kinoa ya na église tonga na mandalala. Il y a une église balinga maputa. Mais le fait que c'est Dieu qui est invoqué là. Peu importe forme na ndeko ko ça ba jeter. Donc voilà, ils a conseil en passant tam so yeba kité. Ozaki peut-être muso ozapeta muso muto moko oleka na église moko sala ba bêtise moko. Et yana bato ebele azala rata mususu
intercesseur ou encore azala juste frère d'église mon koto sœur pendant que bando kota ba retraite oka balali na basi na mibale sika moko basala ma basalite na kate ba témoignage wana eza ebele mon kane ba balala na ba église wana bozaki na veiller oni basala ma basalite il y a pas longtemps na auto solo avec un frère a betela ma lisolo que il a eu déjà couché une sœur na kate ya église intercesseuse. Par exemple, vous croyez que si Dieu était véritablement dans ces lieux, vie na yo tika lolenge moko etika lolenge moko te bato belé le bana ba série problème bazo ba bituna makolo te pourquoi à cause de profaner ba choses saintes. Ah oui bande ko eza développement mambo to lobela. Il s'agit de notre frère auto ebi a mosel na nzambe mais abali mwasi alati sexy ndenge to lobaka et ebeti bato mabaku. Il y a un moment qui est un chantre, qui est un adorateur ou encore un chantre de l'éternel. Il est serviteur de Dieu. Donc, ce qui veut dire, moi si Oyo Zozwa, moi si Bizuelate, tu ne peux pas épouser n'importe qui. Oui, parce que si on bali n'importe qui, on bali païenne. Mais à détruire œuvre en Zambé. Et na yo, ça n'a très sérieux problème, mais pas en Zambé. Bande ko faut ça très attention. Les lois sur l'église sont fines, mais ils ont cause de comportement à l'olingabwe. Comment yo bali, moi c'est mon seul nanzambe, et puis na yo mon seul nanzambe, tu laisses ta femme s'habiller n'importe comment. Donc c'est clair que moi sur yo, ana mo bakano. Et yé mo bali, bat balobi a bon wana te parce que sur la zakia bon wana ngati ka moi ça la tabo te. Donc babiloko les lois sur l'église na ba sérieux problème. Et ça à cause ya ba makambo ba nekoto bongisa. Bilo mususu baninga mususu basala ata sambla. Oui, babe mota hypocrite problème te. Soki no bimisa bizale no na ndako d'accord. Soko tambola mutakala na kata ndako no eza na ndako na yo muto mona yo te. Tu seras là seul avec ton homme, avec ton mari. Mais devant les gens, zala quand même na balolenga malamu. Hein? Zala bien na miso batu. Oko finisa kombo Yesu boye pona nini? Pour n'ani bandeko tenue vestimentaire de monsieur bêtissima baku. Les amis pour chuter dans le bac église, et c'est ce qui est santo. Tout ce qui est dans l'église. Si réellement Dieu est là, maman t'a quitté plastique. Papa, ata eloko mo bomona batia wana juste pour décorer mais ezatina te keba. Ko ça va mentir te que nous mona ke ko yo betango sabo. To zui ngo loko to viser kuna keba ya. Prophète moi appelle ça ce témoignage. Dans l'année on a maté un prophète exaucé lungu Gigi. Assemblée là pour na maman moko. Et là on y est les cas na vie à moi. En fait, moi na abanaï kozana ba maladie bizarre. Une fillette. Il y a plus ou moins 12 ans comme ça. Au Kababilo ko bimana nzoto. Donc moi na zalara bien te période de un moment moi na de vie à moi na commis de moi no kalelo maladie lobi problème. Moi na vie zo beba, moi na santé zo compliqué. Quand débat que l'église prophétie message est bini. Et maman reconnaître cet acte. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi na nazara moi na moké. Yango bandeko. Peut-être injuste, mais il faut faire très attention. Bible Dieu punit l'iniquité des enfants, des parents aux enfants. Il faut faire très attention, surtout épargner la biso na bama susu. Oui, actes opposés, ya malamu to ya mabe yeba ke ba no ba obukango. Et tant au mona mwana na yo, aosa yelo omoko soki eza ya mabe tele melaye. Pas melaye. Maman reconnaître tant que PC message là on est les cas. Maman na moko mususu quand est toke na ba église. Quand est na auto expliquer no ba église muso mona net surtout ba période ya kala na ba Afrique wana. Église mo ba tcha bomba mamandala la ba kanga maputa ba. Moi na zaki na ba entre 3 na 5 ans. A moi na moke aza inconscient aza ignorant yebité. Ayoka iposa masuba. Bino bobika bana. Na place abima libanda akitisa juste kilote na ye. Asuba na sima, juste na kati ya église mais na sima, na moi coin. Et maman na ya monaki. Bato msuba monaki te mais maman na monaki. Certainement maman gangela ki pe mwana te. Tant message ebimi maman reconnaître le kwana. Botala nzamba ke ko beta mwana moke o aza inconscient. Iye mwana moke na âge de 3 à 5 ans. Iye bien qui pose masuba. Qui pose masuba subi. Normalement logique. Tant maman mona mwana zo gumbama
falaka kima mbango ebise te awate abimise libanda. Élie le souverain sacrificateur na Bible. Oya kweyaka dikoche pasuki ton fie bimi akufa sur place. Boyebi pourquoi nzamba betaka tata wana? C'est à cause ya ba mambo mabe bana ne babana ko sala et ya bana ko reprocher bana te. Tant bazo memela ba rapport à bana, ebisa ba onka ke no bilo na zo ka so eza mabe et so ke za solo botimbo eza malamu te. Bo sepelisa nzambe te esuka wana. Et Bible zolo banzamba zala na kanda. Parce que étant père, fallait azwa ba mesure où esengelaki matika ba ne ba continuer na ba mpe ko sala musala nzambe na temple nzambe ko lala basi. Ah oui, Bible lobi en so tangi histoire on a juge au monde. Bana elisu le souverain secrétaire baza ko lala basi na église. Baza ko yiba misunyo baza ko yela ngba ba ko sala ba offrande. Bako yango bandeko tala bomi tungisa te. Bon ba nyonso ba mbenga ba prophète ba pasteur banani. O bazo sala ba osala nzambe na ndinga lokuta ya solo te ou encore même ba oyo baza vrai mais à cause de cupidité ba s'égarer ba commencer ba bêtise tala bomi tungisa na bino te. Nzamba a changé te Bible zoloba en lui il y a un changement de nombre de versets so batona bazala kana bambano muto ko sa bino te poko ma munyo so e banara te. Et un prophète moko na motanga pe kombona esa eloko te. Ano le gars mon kan ne bat ba mesena ko landa ba prophète na ba émission na motanga na pe kombona esa eloko te. Mais na motanga kombona prochainement. Abana le gars na chaîne moya monene pe na Congo na so pe na tangi kombo bato baza na YouTube ba oyeba. Lelo o c'est homme malheureux hein. Il n'y a pas longtemps, il y a compensé sans aucun koufi. Certainement, c'est que l'état de santé n'est pas bien. Actuellement, à l'église sauté, même un place au vent des athées. Et pourtant, à Zagi n'a pas ma panne. À Badok rouler carrosse. Moutouana sali ba dégâts trop. Nayebi, mon quoi ba collaborateur, c'est un ami. Aïbsa ma mère. Non. Batu ba sakana na nzambe bazana mokilio. Mais batu ba yebi prophète, les gens l'appelaient. Les gens l'appelaient, bien prophète. Prochainement, pour tout de suite, tout consommer tant. Na otanga kombo na e na obete la bino masolo ya mamutuana sala. Bablo bakina ko simba tina niveau. Akoma ko sala inceste même na bandeko na e. Parce que bakisiona mutu bana ko simba il faut basala bongo. Ano que nous aura ba huile et pas chef coutumier na matali kibala. Pona ko bikisa ka bambaso. Bazui penza ou il bache mbaso penza limwe muto betelanga collaborateur na ye un ami à moi lelo o façon nzamba betela ye so boyeba ke bomoni lelo bo bimisama ya miso. Donc pour dire que bandeko bomi tongisa na bino te bomo batno so bomo basela nzambe na ba ventir o ba faux prophète o ba passer à solo makoti mo lo koso na kata ma nzambe. Bo va na bino so bo yebi ma nzamba sala ka bango. Les amis, c'est ça. Yozo kangai, tu te dis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Yebarake kande na ibisa bino bato musu ba obongo na te pote bango mais ba obongo na po ba moni mbongo na kati na yo. Est-ce que tamba yo kako tamba batalako surtout bandeko na yo bana quartier na bino. Est-ce que Balobaki, celui-ci est converti? Est-ce que Balobaki, Moutoua moi Nzambe, bon Nzambe Zalia, est-ce qu'ils disent ça? Et il y a ça, il n'est pas encore trop tard. Ah oui. Bible Zoloba, la création tout entier soupire et attend la révélation du Fils de Dieu au pluriel. Donc, moi et toi, nous devons nous révéler au monde. Nous devons présenter Christ et Jésus au monde. Nalolenye nabiso. Tout le monde peut prêcher, hein? Tout le monde peut prêcher. Mais tout le monde a quoi refléter Christ. C'est ça la différence. Yaya, yo me benga moi nanzambe, batuba mona yesu nanzela na yo, na comportement na yo, ne lateli na yo, ne lobeli na yo, na misa na yo, comment nzambe okumama. Et ces gens, on dit mais là yesu à cause de cela, pe ba okuma ba nanzambe yo opambwama. Ah oui, que Dieu vous bénisse.
Moi, c'est la grande dame. Si c'était votre première fois, abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Sika. Et likez, commentez, surtout partagez. Au Big Satan, Susumoli, Momoko, Oyebite. Faites la division quand elle est surtout activez la cloche pour ne rien rater. Quant à moi, de bonnes choses, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Merci. Bisous. Bye.